Capage TV. Capage TV. Bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de la bonne musique du royaume, retrouvez le single Belela du frère héritier Songolo. Une chanson qui vous accompagne dans des moments de prière et toucher le trône de l'Éternel. Que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Héritier Songolo. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, des robes de soirée, des chaussures, des perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue.
et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Bienvenue dans Capage Télévision et merci à tous nos abonnés, merci à nos partenaires et gloire à Dieu. Parce que nous allons mettre à temps et à circonstances, nous allons télémiboé, nous allons ponailler. Donc, merci d'avoir oignon sur ma canisse libiso. Tous allons qui n'abino depuis début année tinasuka. En tout cas, nous avons souverain à battre libiso, azamala pour nabiso. Merci d'avoir oignon sur malgré la musique, bazana biso et longo. Bomoni qui est au sali 2 semaines à Katanga. Ils allaient qui pambaté zaka pour na musala, boebi que nga bino Cynthia Kapache. Attends, na musique na lengelaka mutu azumwa 10 francs, moi 1 franc. Apesi pour la musara oyo mutu à s'abonner na chaîne oyo. En tout cas, ils sont vraiment très importants. Ba partenaire misusu ba mitungi samaki metozaki na bino même moral bo moni ki na ba publicité na bino ezakaka. Na ba misusu bazoko kende na misusu bazali koya. Merci na moni wana champagne mupemba. Voilà, merci pour la partenariat lisusu ya Sika. Au côté libiso lisusu na Capage Télévision. Nzambe apambola yo pena champagne mutu na biso. Et puis merci na ba onyo so pape sarabiso confiance et belé. Tozali na descente sur terrain mo to salaki malgré tozali na kinte merci na Arsène Maïla. Merci en tout cas pour la descente au salaki malgré tozala kité toza koto yo mena notre préféraka. Ce qui attend nazali te mena salaka même annonce élément parce que ba partenaire o ya bimisi moi 50 na moi 20 na ya futi ba site ze belé mais aponi et pas maman Kapache ils a vraiment important ya kozongi ça élément kitoko et puis bien traité. Et ça, les ala qui n'a moins micro, caméra qui n'a moins micro qui incorporé, pour yoka Joe Mystique a rebongi ça moi ba élément, mais n'a préféré qui n'a moins expliqué bino. Flore Yolande Moussipai, Madame Oyo a préféré qui, en tout cas na ba fête Oyo à fin de l'année, alia na ba maman veuve. Événement ezalaki na ngaba a préféré qui malgré azana musika na États-Unis mais maman Flore Yolande Moussipai présidente de la fondation M-Flore Global Service. Voilà. Na otanga ngo pona kangia ona mutute. Flore Yolande Moussipai, présidente de la fondation M-Flore Global Service. En tout cas, a tchaki vraiment 1 franc naie, 10 francs naie na likanisi ya ko aider ba maman veuve to komona pesi ba oma puta. Apesi bango mwa biloko ya kolia ndenge moko pe jamais salaka ndenge moko pe batu ebele ba salaka a préféré la mususu na ba fin de l'année a préféré na anniversaire na ye a préféré ndenge nzambe apesi souffle de vie na fin de l'année a sala nini apesa mwa moko na zomina na ba maman veuve na ba orphelin. En tout cas M-Flore Global Service et préféré qui et ça la moi geste na ba maman veuve événement ezalaki na ngaba malgré la zone qui n'était pas équiparate mutu nyonso alingi élément na ele kana Capage Télévision atana en États-Unis boye bake ekoleka atana na Suisse bolo bateke toko pesa o différente ya Capage Télévision ekolia te tozo zelo ozonga na Kinshasa te kasi boutique te Papa Dior. En tout cas il faut que ozala wana atana zana musika boyebi ke maman Capage azana doxa azana ba agent ya Capage Télévision moi 1 franc Emily bofongwa mité en tout cas za kitoko te atana zate boyeba ke bana ebele na zalana bango ya Capage Télévision bana besoin 1 franc bota la maman Flore M-Flore magaza na États-Unis malobi te na ko fete nga morote na ko fete na ba maman veuve nzambe ya pambola yo apesa ope kimia
ce qui en tout cas au tindi élément la capage télévision ma flore zara pendant la kimia parce que aux hommes c'est qu'en États-Unis et bien bat ça la ba émission a te les mais zara moins compliqué biso na Kinshasa zara moins compliqué zara pour na flore te bato news bazali banda mboka ce qui olingi élément na eleka en bonne et due forme sports na yo eleka en bonne et due forme ata au futi mbongo zela un mois. En tout cas, Joe a attendre à monter les mains, à boza moto mingi. Yango moni ke maman Cynthia, yo linga te, ngala linga batwa za kan logique pe bazela. Tant ozali kozela, okozelo ko ya kitoko. Merci na ba boutique d'habillement nyoso yamba kibiso, merci na Romika, merci na G boutique Grand G en tout cas merci na papi Louvou maman na Godé maman Godelif moi si na ye merci ba onyo so ba yambi biso pena na katanga awa eza plaisir ya trop belema bomona kaka pasta bo sepeli makasi bobi etikala kutuka ka bongo te ngana za pona batu nyonso soki na zongi j'ai kopanza na ndenge zaraka merci en tout cas le zaraki vraiment initiative ya maman M Flore Global Service en tout cas alinga ki koliana ba maman veuve ba OEP balingi ko sala geste ya boina fin de l'année en tout cas maman azali wana toko tcha numéro na bango boni bo contacter bango za na mwa loso za na mwa ni olukaka place ya kopesa bo contacter kaka M Flore bo sangani na ye bo ko sala makambo ebele na bi ke des annonces aux alaté jo ko bungisa kaka annonce oyo mais merci en tout cas ba activité na bino visibilité na bino ba projet na bino to yebi ke le meilleur ezali boso nzambe ya kosala biso vraiment grâce wana ingala za logique nga to tindi élément na omonique 2 jours ndenge 3 jours ndenge te to linga to rendre eloko wana to pesa ngo valeur to lakisa ngo na miso ya bato nzambe ya pambola pe ba mama nyonso ata ba kosa ki biso na pe to zuite ba pe balinga biso kana intérêt balinga to za na Kinshasa te donc peut to ya boye bake to kozana bino elongo mais makampe ko changer tarif pe ko changer na capacité d'union se ko changer na bi ko linganga mingi to ko kabona te ba partenaire ba annonceur ba to union se ya malamu merci na ba abonné merci na bino nyonso ngai rendez-vous na Kinshasa meilleur vœu que l'Éternel Dieu nous bénisse na sur son akitika kinba après on sait la bino émission spéciale pour na ba remerciement lokola tozana no awa eza élément ya ba tout ce qui kaka awa merci nzambe ya pambola bino afungola sous ma porte et belé total élément na biso et puis to benga organisation wana et osala vraiment bien to encourager M Flore et osala vraiment bien parce que azala ki na initiative ya malamu ba mama baza ko souffrir ba orphelin bazali ko souffrir église ezana besoin ya kotonga bato nyonso balinga ko pesa en tout cas action de grâce na bino bo pesa yango na ba champagne te futa raté bo pesa yango na milangwa te futa raté bo pesa yango bo tunga yango na etonga bo pesa yango ba veuve pe ba orphelin nzambe ya kokanisela yo ebele merci en tout cas pour nanga na suki awadio acha élément et puis on se retrouver na Kinshasa bye. Charlotte Niage.
Allô? Mado Panzu. Mado Panzu.
François Sambo. Maman, merci. On a dit que c'est la maman. Ça va pas là, pas de ce Après remise, donc on a besoin à quelques mamans 5 pour que passe la commentaire dans le de la biso, moi na biso flore à Kanisi biso. Les mamans oyo sentiment et matière makasi à l'équilibre pour que a manifester et c'est bon. Maman Fleur, merci. Nous avons fait ça pour l'organisation. Akomisa yotina suka nese waboye mama nandima kuteke na kolata na bonane okanise ninga na pièce elamba nzamba bakisa ya ebele na pesi yo merci Mama Fleur resolo makanisi kisomana toba makanisi kisomana ngaba tokana kiteke beto kolata tolati tolie nzamba pambola yo nzamba boni yo kene lisusu nzamba kopesa ebele poto zo lisusu ebele ndeko ke liboso rozonga timate to pamboli yo biso mama na tolobi soa esiko wuta na CBB molende to sala yo koza ngalo na zu pièce là-bas omba na liaka na lata na sengi na nzambe abakiselo na mobali na yo ya koleka lisupo la koma na super wax nzambe azala na yo Flore na moni te topesa yo nini mama biso ba mama ngaba topesi yo merci toyebani na nsima na yo soki bakolakisa biso na ekran na nsima na yo mama topesi yo merci
merci olatisi biso olesi biso nzambe ya likolo amona yo esika osali makambo na nyonso kosala akende kaka liboso nzambe apambola yo na mama Flor oyo mama malongi na yo mama Rose Tiso merci okobosa na ngai toyebika très bien yango anapesi na yo merci nzambe apambola yo azongisa yo ebele mpona biloko oyo opesi biso eza ebele te oyo cvb na biso molenge oyebi biso très bien okobosa na biso te mpe okobosa na ngai mama malongi te yango wana topesi yo merci na mobali na famille nyonso merci. Mami na oye avi elamba Flor projet na o ekende liboso ezonga nsima te nayebisa po ntango nyonso kaka azala na nzambe tia kaka nzambe liboso kotia moto ya mokili te me nzambe kaka azala liboso kende liboso mwana nanga kozonga nsima te nzambe wana yo ozosambela aza nzambe ya Israele nalobaka kombono ekokee mosika mpe bilamo tolati ebo eta mbonda moto akoninga kotelemelo na ndenga mabe amona o te na kongo ya Yesu. Donc soki zape nde tokotika maloba na apôtre Tambukoki oyo azali awa pour que toclôturer na prière. Toi qui bénis toutes les œuvres humaines, toi qui élèves les hommes et les femmes, toi qui as touché Tabitha pour penser aux autres femmes, l'habillement, la nourriture, toi qui es le Tout-Puissant, qui est capable de tendre les mains de Flore pour qu'elle puisse faire plus que ça et davantage. Que tous ceux qui sont bénis par ces œuvres caritatives soient aussi bénis spirituellement. Que toi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu puisses les protéger. Ces mamans ont besoin de la protection. Elles ont besoin de vivre longtemps sur terre. Parce que tu dis ceci, proclamer mes œuvres. Ce qu'elles ont vu et ce qu'elles ont touché, elles ont droit à témoigner ça davantage. Seigneur, bénis aussi tous ceux qui ont coopéré avec cette sœur pour que cette journée soit grandiose. Bénis-les davantage. La grâce, la longévité, l'amour et la paix. Nzambe na tondi yo pona bana ya ngamba ozo pesa makanisi ya malamu ya kokanisa ka bato mususu ebele lelo bazokanisa mabumu na bango bazokanisa oyo ya bango famille me bango mwana oyo akanisi libota mobimba akanisi mabota mobimba akanisi bato mususu ba frontière pambola ye
Si on connaît une bonne réponse, il bota na ye, maman na ye, papa na ye. Na bande ko nyos basala ke ye abota ma akola. Pambola bango. Ba o bazo sala elongo na ye. Nkolo simba bango pesa mo motema malamu. Oya ko contribuer pour eloko yo comme munene et comme eloko ya ba nation. Na Kongo na Yesu nzambe. Na bonde pe na pambolio ko senga kayo bato bele ya contre na biso baza na motema oyo pona ko salisa bato. Au nom de Jésus, amen. Amen. Bonjour papa. Bonjour. Comment on a? Comment on a beaucoup de Kermalis. Nous avons la Fondation Info Global Service L. Ok. Tu as assisté à la manifestation. Tout le monde a maman basepeli. Tout le monde a maman basameli nzambe abate la maman Flore. Mais tous les airs est-ce que maman Flore est fondation des arts pour la femme veuve? Tout orphelin, tout nyokama. Pourquoi pas couper sa population ou pas ça orphelin té, à ça n'a pas la maman mais n'a ma cosa ma coquille ba coquille pour assister. Pourquoi pas pour assister à batonio sur kaka ba femme veuve. Vraiment question posée à tellement capitale. La carte fondation Info Global Service L. Sur le tali déjà la carte fondation de service L. Ils ont la français. La française a aide. Fondation Flore et d'affaires à la veuveté, l'orphelinité, que d'affaires à l'argent et à la surtout. Mais tellement la mission de la Fondation Flore est plus centralisée pour assister à tout bazar, on a fait l'argent à dominer. La veuve, l'orphelin, le fait de financer l'hôpital, le centre d'orphelinat, on peut pas placer bien tout assister à la mais tout ça, la réalité, ce qui nécessite les armes. Toujours la contact, voilà, pour que vous puissiez passer. Mais pour la être battu, nous sommes dans un tout ça, là, on peut une fois déjà. Là, nous avons déjà parmi les membres, je bénéficie aussi. Et des fois, nous avons la paix, parce que nous sommes assistés à ça. Mais tout le monde na batch, on a mis Flore Global Service. Donc, service, soit là, au pluriel. Na S. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez un service ébélé? Non, service, c'est en fait, en plus en anglais. Fondation, c'est service. Peut-être que vous avez la RR, il y a des services, je peux plus à ma fonction en anglais et ça ne dérange rien. La carte de fondation, tout ça, la activité est moins ébélée. Nous avons un projet, il y a aussi le centre de santé, encadrement à la jeune, nous avons l'hôpital. Pour héberger les ouvriers, pour encadrer, nous allons servir pour l'espèce de ça la mission de la fondation, les appuis de l'assistance. Vous avez aidé à sous genre gouvernement, individu, autorité politique. Tout vous avez appuyé pour Flore. Bon, jusque-là, on n'a pas de fondation. Nous avons un partenaire. Voilà, en tout cas, la question, on a mis pour ça pour répondre. Ils ont mais ce qui est sûr, jusque-là, c'est ça la gouvernement. Nous avons aide quand il y a ceux qui ont voulu, ils sont peut-être visiter tout ça. Il y a des partenaires ou peut-être dans les jours à venir. Merci beaucoup. Comment on a Monique Pokolo? Ah, tout à l'heure, c'est qui est maman Flore pour beaucoup. Maman Flore,
Bon rêve comme le maman Fleur te na fondation na yo peut aider ba maman. Na rêve ma casse. Surtout initiative pour maman Fleur à sala oyo. Donc et sala biso bien ma casse. Net va centre de conduite ka ba biloko ngala comment que na laisse maman Fleur. Déjà c'est la première fois té. Et première fois té à plusieurs fois. Donc tout monde dans 10 communes. OK. Pour ça là va dans la commune be donc dans l'hôpital, dans l'église, donc dans le centre, tu visiter les handicapés, tu visiter les loulous. Donc tout ça là va donc belé pour la fondation. Mais pourquoi est tout ciblé quand la femme veut? Oui, les accords tout roté au dessin photo ciblé la femme. Premier tour, tu peux savoir milieu que le papa n'est à l'aide. Alors tout roté moi tout le monde dans la bonne année, tu sais faire la maman ici. Pour année passée tu sais faire la bana. Dans année autre tu sais faire la maman ici. Malata, peine que bana ici malata. Mais fondation ils en a ba appui financier dans le sens que vous en a pas tout bas sunga bino quand même bato batindaka non par rapport à telle descente au ça là il y a moyen pour que ça ba maman ezali to maman Fleur yé morta ça là maman Fleur yé mo konde morta ça là yé mo konde morta ça là liloba nini ça là na place ba veuve ba maman veuve adresser parole par maman Fleur maman veuve maman Fleur azawana ko na bino maman Fleur azawana ko na ko aider bino maman Fleur azawana ko na ko soutenir bino na ba difficulté oyo kozana la volonté ba oyo ba ba carte na biso pour la fondation na biso à tout temps tokozana ba réunion il faut oyaka pour to sala kana ba réunion ceux qui tona ba visite il faut bino payer ozalaka donc tozana pour na bino ba bénéfice belé à part oyo makama minene ezana sima comme ma Fleur abokisi on a biso news namoni bokomi M Fleur Global Service Aid Foundation. Elle pour ana toyebeza en anglais l'axi aide. Donc pour sunga rapé. To sunga makas. Oh déjà to ça les aide. OK. Les aide. Et là on va to ba éviter ba ozelater to pesi 100 muta senga. Na ngai pe ngana confirmer ce qu'ils a réellement li sungi pour misu wazalara. Ninga sali boé azo s'attendre peut-être pour voter. Non. Voter ndekonaye. Boé une église naye. Les assemblées lucratifs intérêts athées. Intérêts athées. Maman Fleur a ça la makambo sans intérêt. Donc on peut ça à gauche droite c'est ébatté. Donc on est va comprendre. Donc maman Fleur a ça la makambo na ya on peut ça te ko bazoni c'est là et non. Et puis on peut te voter na nini. Ya zo aider. Alors maman bane belé akipakate ida kabatu nyos. Merci beaucoup. Du nouveau à Kinshasa. Jérémy Moukuba de Londres met à votre disposition l'agence JMC pour tous vos travaux de construction. Aye kosunga bae banso bazana posa ya kotonga ndako kasi makoki ezali mukie. Na mbongo mukie atongeli yo ndako partout esengeli atonga akokende. Jérémy Moukuba de Londres. Jérémy Moukuba bila poussé. Awelisa Guilema Jérémy Moukuba Okotana kina makila zime. Jérémy Moukuba José Kalala. Jérémy Moukuba le jeune patron de Londres. Pour tout contact, plus 44 79 34 83 47 71. Plus 44 74 66 02 88 34. Jérémy Moukuba Construction, Mosungi ya Bana Congo. Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études mpona kokende kotanga ya orphelin partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC
bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC. Papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino. Agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosali yo ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosali yo du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosali yo passeport o etikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato boreba kobeta deve loterie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino okanisi esili tintin ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle les KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo eswami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel voyager na facilité polobi na yo eleka lelo poete. Qualité supérieure. La maison La Forte Made in Italia eza déjà na bandal. Kimambango parce que ba produit ya solo eza. Ba chaussure ya solo. O euti na Italie, euti na France, ba church ya ndenge na ndenge. Venez alors vite parce que stock ekoya aussi là. Ba cérémonie ya ndenge na ndenge. La maison La Forte Made in Italia et yeli biso ba chaussure ya solo. Ya kitoko makasi. Côté ma veste, c'est votre colobate. Ma qualité à ndenge à ma veste. Vous êtes vraiment à Paris. Alors, Boya et Bélé. Voilà. Une très belle veste. Yaka Osomba Bilo va bien. Osomba ma chemise, il y a qualité pour écouter. Carrément en Italie. Ma chemise a bien écouté en France. Ma Bilo va bien zébélé. Ma maman fait tout beau son ibinoté.
barobe ya basoirée ya ndenge na ndenge ezali bacenture ya qualité soki olingi osomba biloko ya qualité beta kaka tour na maison La Forte Made in Italia okomona bacenture ya kitoko bino botali kaka baproduit oyo eza awa maison La Forte Made in Italia eza bongo na Bandal avenue Bundi numéro 23 bis soko okoti kaka na entrée ya bloc okomona maison La Forte Made in Italie avenue Bundi numéro 23 bis maison La Forte très bien très bien très bien très bien très bien c'est Lola toujours. Et wow, balobi ya sika eye. God! God! Come here! Yes! Yeah! Yeah! MK Boy Comedy. What's up, nigga? Oh my God! You shut up! What did you say? Since when I been your nigga? You're my nigga. Hey, you, shut up. I'm not your nigga, I'm your father. Oh my God. Ba mama, ba papa, tukindi kusabuni na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Hey man, this is my life. I want to be a musician. You forget me? Oh! Pona ba film bien. Ba film ya kitoko, ba film moko éducatif pona bana na biso. Ba film oyo tolinga kotala pa ba Nigérien, tolomeli bino ngo. Take your computer and take your back to school. Go back to school. Go, go, go. No, nonsense. Tout s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Teka ba pode bata chokote. Biso ba pode bata chokote. Oya baba to ba pembe. Olingi pembe. OK, mwindu olingi mwindu. Ruth Bote ayebisinga nazala place no zaka wana. Zaka wana. Onga pena posetelenga na kie. Osalinga bien do esinga Ruth. Bato batunanga pakola nini, ozopakola nini mikolo na zao. Donc depuis na oti sida faut monter kana yindi, mais na yindi te na pestis ko chocopo. Donc ça va produire Ruth Bote. Ce que savon noir quoi? Savon noir eza pona ba moi biso pe bata mwindo ti. Ba mwindo sala ngane zo longo za savon noir. Nikie oui, donc savon noir so saleli yango elongola ba biloko wana. OK. Pour nourrir peau. Et nourrir peau, voilà. Bato o bazana ba moni ke mabumu esala mo ndenge bate yango ya Ruth Bote ezali. OK. Yango chaque soir. Bato bazana ba bouton belé sala wana manjare. O eza pona ba bouton. O eza pona nduta. O bazana ba nduta bo consulter Kapashula, bo consulter Malika Mania boye bozwa ba produit. Et moto basombi kuna. Bato kini basomba na kini parce que tona ba kisi nyonso. Ya ba fesse poye minene ezali. Tika boy. Poitrine neti yo boye eza mibali muso alinga mwasi na yeme. Bu na yeso ezaka mwasi poitrine za minene. Voilà lèvre ya mbebo. OK. Neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose. OK. Ba garçon en tout cas Ruth fa aider biso ba biloko ya mo aider. Ngalinga na ngara. Tena mwindu bona za bwa. On c'est mieux que la chez le côté de la lèvre, ça ba lèvre là. Bon, les papiers. Encore. Montre les papiers. Voilà. Beauté. Rose parce que même ba jeune belé ba quartier o ba kuma benda ba bemba ozo ni ko tia Pepsoda ziki si yo mbebo longolo ba potentiali ba pota oyo ngolongolo pero size ki sote oyo eza
okopakola yango na bafese na yo na bakatikati na biso ya bafese neti soko sokoli eza mpona biloko ya intimité bafille ya bapoitrine ya minene makasi bozwa awa tozali nango bobenga poitrine oyo mobali na yo amesa na solo nzoto na o solo nini oyo ozomesanisa mobali solo nini ifo ntango na katikati ya banini omoni balèvre na biso ase otia yango pene likolo nango wana eza na inconvénient eza te parce que eza naturel surtout mpona bolingo mpo bafille ebele balinga bolingo bafille ebele oyo omonaka mobali remorkage na mwa moko asala kokaka mbala moko te oyo asala kokaka 2 fois te ntango tu papa yoka kogute baproduit ya riti bote yango oyo toza nango déjà na marché oyo aza na besoin nango contacte kapashula ocontacte josman ya malika okozwa baproduit banimero na biso kaka oyo bayebi banimero na biso mais tokotia mpe nimero ya riti barivage elie mama zala bopeto mwana mpe azala na bopeto na ye turo eza ya 2021 baage nyonso na mame elie babasket basondage de 0 ati kosala na lombangu boya awa na mame nyonso ezali mama bomisa bana po yango nde bokasi ya baparent mame eyebilo nyonso chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yo pozawa. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye kotike la yo. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozalaka na batama bebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapage, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Kapage TV. Kapage TV.